asali likambo na ye akomisaka yango ntina suka. Bonsoir. Chéri Kobetox, dessin et c'est de la presse. Bonsoir Élise. Bonsoir. Joyeux anniversaire. Merci. Là, si vous voulez, ça va manquer. On va avoir une polémique. Journal de l'autre soirée, il fait tout le monde et Élise. Vous avez les chances de la presse, tout le monde, mon côté. Oh, il fallait hasard. Il fallait na honneur, il fallait hasard. Avant là, à mon année, moi, les chances dans la presse. Marie-Hélène. Ma maman chérie? Oui. À la retraite? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Avant la charge, ma casse Nicolas pour l'église. Merci. Voilà. Deuxième question dans mes amis. Les lots n'ont pas eu autour de pour aider génération Isoya pour Mati Sabaro. Mais génération Isoya pour Mati Sabaro. Parce que nous avons besoin d'un manager. Vos amis Bali dans beaucoup. Vos amis Bali, n'a pas d'amis. N'a pas d'amis. N'a pas d'amis. Ce qui un jour au Bengi, exemple, dit par an, dans le cadre de théâtre, il y a des capables managers et ça, on est. Et ça, on a bien ma case parce que nous avons avec le volet. Et ça, on a bien. Souci, ils allaient que les gosses, tout le monde a ghetto. Parce qu'on critique les gens. Souci, ils allaient que. Et là, on a dit qu'on va. Souci, ils allaient. Tant qu'on va tant merci Johnson, Aza millionnaire. Tant qu'il fait que Élise Aza millionnaire. Tant qu'il fait que du parent de père en tant qu'artiste Aza millionnaire. Le pays où on a une histoire cinématique. On a suivi ça, papa. Car Aza millionnaire. Ils sont nyonso. Tous à la namo parce que tous à la montée. Le pays où on a une histoire cinématique, c'est que ma mère aussi, ma manager aussi. Mais il y a personne qui a l'industrie, on est comment? Parce que ce qui est toujours. Et là, on se souvient dans Zoroba, n'a pas ça. Tout ce qui va collaborer avec le pays, ils ont la beauté, pays, ils ont la beauté. Pays, ils ont des amis. Et nous allons. Ce qui est là, tout est pour toi. Tu fais ça juste temps et puis tu fais ça courage. Na oyo zolia pour tout le monde. Et ça, c'est pour la politique. Faut les alliés, le groupe a mis ça tout et tout le monde a fait. Donc, il y a là, on a Congo, le groupe a tout ça, la politique. Tout ça, la carte. Bien sûr, vous avez. Merci. Merci beaucoup, pour la Vesta. Non seulement tu es la Vesta, elle sait aussi répondre aux questions. Est-ce qu'on est satisfait de votre réponse? On applaudit encore une fois pour la Vesta. Voilà. Alors, nous allons passer directement au moment solennel. Quand on parle d'une célébration d'anniversaire, on fait directement allusion à ces gâteaux qu'on partage pour que nous communions avec la personne qui fête, qui célèbre son anniversaire. Les gâteaux sont en train d'arriver. Nous aussi, on est en train de chanter joyeux anniversaire pour que nous partagions l'anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux elle sera la première à partager ce gâteau. Et tous, nous allons déguster pour que nous communions ensemble, pour que nous manifestions ce soir. Merci d'être là. Merci beaucoup de ces enfants. Nous sommes en train de célébrer cet anniversaire quand même célébré. Voilà. Maman Élise va commencer à partager ces gâteaux pour
Dieu enfin nous communier pour pouvoir nous manifester la joie qu'anime Élise Samuel Ningela. Voilà. Merci vraiment. Joyeux anniversaire, Madame Osdam. Voilà. Passons par le gâteau. C'est parti. Voilà. La dégustation, c'est quand même d'abord. Commence. Merci. Voilà, c'est parti. Encore une autre, une belle champagne. Voilà. Maman, ça va se passer comment? Ce sont les filles branchées, hein? Voilà. Ah, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Avec les amis de la presse. La presse est donc honorée ce soir par maman Élise. Merci aussi à Ben Lovitch. Ben Lovitch, il est où Ben Lovitch? Voilà, Ben Lovitch continue. Ça continue, 10 bouteilles de champagne. On vient par les amis. Les amis de l'honneur Élise. Pas tous les consommateurs. Ancienne bouteille. C'est égal par Ben Lovitch. Ben Lovitch. Est-ce que Ben Lovitch ne fait pas du fort, Ben? Lovitch, Ben. Non, parce que c'est charbon, la zominda. Voilà. Benedict, merci. Merci à vous les amis de la presse d'être là ce soir. Je pense que cette fête à Sénégal, du parent de merci Isaac Maï. Merci d'être là. La fête est donc totale, miracle. Merci bien. Donc, l'ambiance festive ce soir. Chérie. Ici, ça se passe comme quoi. Continue à déguster les gâteaux. La prière là-bas, non? La prière est la prière, on a eu merci parce que sans yo, avec mes enfants, on va dans la vallée. Prier dans maman, les enfants, non, c'est ça là, on a. Quand tu as la maison, on est de regarder. Oui. namoni pasi mpo na yo sizwelanga Merci à toute la presse d'être là ce soir. Voilà.
champagne, s'il vous plaît. C'est le parti. Pour que tout le monde soit emballé. Tozara na cadre ya soirée vraiment to bengami pour na musala ndenge zalara votre humble serviteur Jerry Kobetox de de la presse moi na suka ba ya fachi leki ya ba Rosimu Kendi donc leki ya ba Wanyonso donc toza awa anniversaire il y a une actrice Elise on a bengake maman sociale wasangisi biso lelo ba membre ya presse et tout ça pena ndekone ya kati awa bozomona Karine Massimo oyo to ebité ndenge to ka manager peut-être yepene mutaza manager na yeto yeba ngolelo. Bonsoir. Bonsoir Jerry. Qui mezali? Oui, Nangolo Nzambi ça va. Bengana trop système quand même bon délire. Nazana ba prière. Siko ba prière ici. Siko ça va. Voilà, tout ça dans le cadre anniversaire, il y a Ntakati Nayo vraiment. J'espère qu'ils ont les cas bien. Ah, il est très bien, très kitoko. Il y a boy ming izalate hein. Il y a boy zate, un peu spécial, un peu à côté hein, par rapport au net au système en salamara. Donc c'est une chose à féliciter. C'est une chose à féliciter. L'oronini oyo oki kolobane mokolo ya lelo parce que ba image oyo akotala ngo lisusu malgré to tiki kuna vandi mais en coulisses elo ni kolobane na mokolo ya lelo c'est na kolobana ye ebele na lobana ye en coulisses hein po eza peu important mingité ma msusu to lobango neti awa donc on a kolobana ye sikoyo batnyo so bakoyoka ebi kalinga msana emingi a continuer peka kolingango a lembate ko salango a continuer ko sa musalo yo eza musala moko vraiment noble bien que pesa biso bambongo otozela te mais eza musala moko vraiment efongolela biso ba porte na ba façon ebele donc c'est un peu ça na ebi kalinga musalo mingi. Et arrivera deux fois, la relation to kutana nango le kwa na to balité, la relation amoureuse musu to kutana nango. Mutu musu mobile musu so ya po mona ki na TV. A sepela ki na po mona ko sa msa na TV. Mais là on komi yé anganza miyo et puis akomo luka a longola o liboso msala na yo, akomo pesa ba raison kili ba fi TV, ba fi boye. Toboy na bit sauté que ezaka bon mais exception zanga te na ba règle nyon surtout donc on a ko baneka yango wana donc atikala aza branché na musana ndenge azala kaka siko eza soirée moko spéciale journée moko spéciale mais kuna na tuna qui est question wana alors maman zaki na retraite est-ce que c'est réellement le journal le pena maman wa zaki le quoi maman na bino Marie-Hélène à Rosanga na jour pourquoi elle est bon nyo sezaka makambo Jerry kwa ko mimoni sakaka te nyo seza makambo Jerry omoni toko sa semblant na télévision pour na ba fandi ba otala biso photo message ça semblant hein musala biso za musala semblant même na kati ma muso eleka toko sa na biso semblant mais nyo sezaka makambo. Peut-être qu'Abenga qui est Azana est na retraite. Peut-être pas Benga qui était. Aboyi peut-être Abenga pour ne pas que à répondre favorablement na invitation na ye. Aboyi qui Abenga pour que ça interprétation d'enge musus. Là je ne sais pas. On a entre guillemets. Toyebité Abenga qui ou bien Abenga qui était mais musala o eza musala semblant. Voilà, na zongela yo na swana na Tantine Bisope ya kitoko yo. Bonsoir. Bonsoir Jerry. Ça va? Ça va très bien. Vous êtes à l'aise l'anniversaire? Très à l'aise, on peut le constater, mon soit à l'aise. Vous avez mis pemeni à Karine Massimo kaka uniro za na bande komsuté. C'est pas seulement tout ça na Karine, bande komsuté to to sur la soana bangwa wa.
Juste, je ne suis pas trop habituée à côté de ma téléma pamba pamba. Et surtout que je suis une femme. Encore le monde est bananda. Moi, l'anda, tout le monde a libanda, éducation. Et le pays éducation quand des comptes. Voilà, les Zali, mon kolomoko, mon lamo, pour na serre nabino, ndeko nabino, Elise, dans la caméra, au col bané li loba moko espoir. Li loba nako loba espoir, c'est une sorte pour moi. Biso to kuti pe na musala oyo ya théâtre. Baza bato biso total na télévision, toi en via payer. Aujourd'hui, elle fait vraiment la fierté à cinéma la biso. Topé ma beau qui ndenge ba misana obengango. Bon, et soit kate mais nga pona nga na mona ngo normal. Et donc à ça là, azosa la fierté moko boye o liboso bat bando kansa. Ce qui me sa théâtre za mutumo ya pasi, mutumo ya maelete classe peut-être simbité vie et simbité. Là ko se réfugié na théâtre mais or théâtre eza musala ndenge yo longwa na ndaku na oke na parlement ndenge yo longwa na ndaku na oke na banque eza ndenge mona théâtre. Donc na koko souhaiter kaka lisusu ba joyeux anniversaire, que Dieu continue toujours ya ko protéger abakisa na o ezangaki ndambo azana ngwaye bana pe ko sangana na baninga et ezala bien. Rappelez batoza un groupe ni. Je suis là dans un groupe Sans Souci d'Afrique avec mon président Poudre de Chasse. Yo no longwete. Kolongwate zara destin hein. Eza destin. C'est une émission spéciale, une émission constituée pour na bino artistes et vie des artistes dans nos bimina bino na bandako comme ça to tonga. Non, c'est pas ma casse. Voilà, moi bambote J'apprécie vraiment Bambote Ming na Batunios Bameson Hollanda Biso. Là, je vois Kansas Latino depuis Suisse. Je vois mon chef, hein, Franck Stema, Yaba Franck, Gloria Olang. Gloria Olang, la méga star. Là, je vois vraiment l'équipe Afrique Info, vraiment. Maëlle Saliki. Je vois Château Colo et sans oublier mon directeur Arsène Moulos, autrement dit Deflex. Et à toi, Code à Bible Percy, hein, je te salue. Voilà. Tozongeli, moi ça mouindo. Yobino zala toujours naturel. Oh bioté, eh na émission, mais si moi ça la biso boy. Eh chérie, oh bio pardon. Eh mais ça va te belé soy. T'es au bio. Soya. Bio ndenge mouindi nango sikoyo la naturel Massimo Karim. Voilà. Bambote non un joyeux anniversaire non na yemoko Elise Salum Nengila doré. Joyeux anniversaire na en dama baxelé makambo ebele o ezozanga parce que na vie na biso batu to kokakate ebele pezanga biso am sous place to kanisa to komi nzokande to komi na ontenza ba réserver la biso susu ya ebele. Et puis mbote na baïnyo surtout bazwaki occasion ya Rolanda biso na moni bandekonyo surtout balinga Massimo Karine na moni Muscador hein président Muscador oh là là to so na minga considéranga na moni président Muscador na moni Ans Luzolo Fantomas balobi poto ezala tombo et artiste mais pas Luzolo eza tomboté donc et pas na eza résurrection ndenge polémique yo pas banane za tombo otima na otika pas banane za tombo pardon Algérie et yo bongo nga so c'est polémique te na ka bien te pas banane za tombo tangena ata kombo te pardon naza pour longtemps ba koma ba tuté na besi un gros bisou passe à Zaline. Vraiment, je ne suis pas d'humeur à t'aimer belé, mais je vous aime beaucoup. Surtout Bolinga Massimo. Massimo Bio, Yeyo. Tozali toko baka msalango. Tolingango tema mingi. To défendango ernio surtout donc. Merci beaucoup, Géry. Voilà, n'a qu'à nous rejoindre. Moto Lelo Tozo Tcha à l'honneur Elise Salomon. Salomon. Donc Nengila donc n'a que nous rejoindre pour Tokisam to zikisa moi Zahir nenge bino bana poto bolingaka et ça bongote Niki la mère des garçons depuis Canada, Shakira Gucci, Angèle Ameza et puis Nathalie Ndele depuis Canada mais
azana biso a netka na mystique a fourmi donc na kene ko rejoindre et puis bande robotu na ngate mande foka tete poani basi bakundaki ya lushima na bana okata mande te tiba kunda ya lushima loko bakundi ya lushima et puis anniversaire Elise leki bozelaka na okata mande. Merci beaucoup na nani lisusu Zola de la Cruz Solola ma mère chemise Francis Chio Muluto ebisanga Jerry Koko ma PDT IST za $4000. Merci beaucoup. Tokeneguna. Merci na bande retour bolandi image wana ezalaika ifale tozo mokolo ya lelo mokolo ya mbotama ya ser na biso mama sociale Elise Salomo mwasa pembe éclairage na mulili. En tout cas, merci beaucoup. D'abord, on a nos rébisso presse. Ah, comment négliger? Je vous en prie. Tu as négligé binoboza maman. Presse à maman. Oui. Mokolo lelo okoki ko remercier banani pour na mokolo mbotama no lelo. Baza ebele côté biso ba artiste. Baza ebele Karine Massimo, Namoni Dinana, la douce, la star. Banina bato ngana on s'attendre to banana ba. Oh nandeni. Omoni la douce ate donc bomoni était kuna. La douce zawana. A souhaita kinga pia zaki vraiment sexy hein. Dinana la douce na bande konyon surtout o basala musala moko na ngai baza ebele musu ba souhaita kinga musu ba yembela kinga Jerry Matondo ayembela kinga baza ebele. Na tellement naza embrouillé ba on atangi bango te ba teninga regarder naza vraiment embrouillé na obosa na ba kombo mususu ilo rezo kamusanga na omona mikolo te mikolo neti ndeni ya théâtre. Comment ça mikolo neti nani mikolo akala kala wana papa na ona ba mama na yo wana na ba yaya na yo wana. Oui ba souhaita kinga te kozala awa. Non non ba maman on a ba papa bazaki vraiment na tenté mais ba ibisa kinga Elise on est ensemble. Baibsa inga bongo qu'on est ensemble. Nga na balinga nga na ba maman wana nyonso, na ba papa wana nyonso parce que na mona ke loko na ko sala te, soki ko respecter bango te. Voilà. Lelo to fêter ba anniversaire, lelo Elise to mona pena ki na ndenge bana kin balobaka vitesse à G komi. Est-ce que yo mo pe au Santa Caro pena? Champagne ngozo. La fête continue. Oh mon Dieu. Lelo oyoka ngo pe Naza égal à moi-même. Parce que Naza vraiment égal à moi-même. Photocopie nanga kozala te, donc c'est ngena sala kaka makambo égal à moi-même par rapport à mon travail. Parce que le solo groupe ba fête belé mais groupe après film au sala ki to mona ko dépenser mbongo belé, film musu ezo. Oui, film ezoya biso to sala ka eloko na précédé que batu ba mona, mais to sala ka eloko po etikala na histoire ya vie nanga. Voilà. Groupe ils ont continué ça. Groupe ezali mais na suspenda ki batu ebele depuis le lot depuis oui. Yo boyena molimo. Molimo CBS. So salika likambo ba ko fingelo mama no ba ko fingela tata no pi bas bengani yo boyena molimo wana. Pour tenir ça n'engage que moi ngana loba nanga na banki. Ba finga ba mama parce que ba ne belé bazo déclarer. Au moniteur batangelinga mama nanga ma miso etambola rado na yoka lokwa na suki alors soki mutu afingi mama na lobaka ka yoko zongisela epe mama na yote yo michaka na place à maman ici yo za mutu coup sur coup peut-être d'une manière ou d'une autre mais kofinga non na finga te depuis na botama ne batu ponani non suspendre bango eza musala ça n'a rien à voir na kofinga rien à voir. Pour misusu ndenge bazo déclarer moni biso to ba pandisango bana belé bazo déclarer mona bazo biso lokwa batu moko boy na tango ya tipo kofinga biso yango to longwe na biso boy obengani batu non na finga te depuis na botama non na finga te so batu to finga te depuis to batu te non na finga nice na finga si yo kota lola o lola pena na okota nga pena et puis lola au moins lisola lola ya rateke ko finga bible lobi Nzamba lobi pona ba élu na ye ce jour-là a kosa la faveur donc nga mona za pasteur donc après suspension bana mais quand même
Oui, na suspendaki bana mususu, suspension, elingi koloba te ko yini mwana, to oboyi mwana, te, au suspendre mwana, mais la vie continue. Na moni pe, ça évolue et puis voilà, c'est tout. Vous préparez puis film asika. Film asika ezoya penza ezoya penza avec force. Film asika vraiment ezoya. Ce qui 365 jours te dépenser qui plus de $10 000. Mais tout le monde dépenser moins de $10 000, peut-être que ça la mambo munene makasi. C'est un émission li kamobo. Oye to vanda to hôtel émission no ngolo baki, o dépenser $10 000. Jomo za jote, lekela ngate jomo za peme nabi, fi azo rêver. Est-ce que $10 000 les a solo? Bon, yé a moni $10 000. Oui, $10 000 c'est beaucoup d'argent. Mais selon budget, il y a Moussala, ndenge to sala qui calcule. Et ça là qui $10 000 parce que bah séjour ezaki na kati, bah transport à bateau ezaki na kati, colis à bateau ezaki na kati. Donc nga na zo sala bon peut-être pas comprendre até na fier hein mais na orgueil té mais na lo ba vérité mboka na biso vérité comme un orgueil na ba groupe nyonso ya théâtre na kaniso za acteur oza artiste oyebi ba pesa bateau transport ya régie 3 000 francs. Ba yebi saka bongo batonga bongo. Batonga raté ndenge nga na yebi wole komisoni sina kenda non oh ngapi na sina kenda na groupe mobo na ke ko jouer na ba groupe mususu olingo zonga ba paye 3 000 francs na silika do na bi mais est-ce que non na mulai na nga vraiment bozo mona ngote quoi obike tango olo balenga na ba peka mulai donc o calculer na mulai na 3 000 francs merci ko batum so lo ba fia na orgueil esta lizinda oloba azana orgueil fio yo comprendre peka baba vérité ba paye ça 3 000 francs ya régie. Ce qui est belé, bateau bandeko basala raté même Karim Massimo on a cosé. Et mata nango, et mataté. Et mata comme $10. Jamais. Neti groupe nini neti nani neti tournage nini ba pesa ba $10 ya transport. Oui, mais mo bo o kabola ba groupe ba te belé. Oh, et kabo mandenge nini. Pas ne belé ba on préférer ba yana bango pa. Non. Ngana zoloba. Bana nanga il y a 365 jours. Bako télémasseur baza ascenseur ba témoigner que maman na biso akipa kolia na biso na transport na biso na disposer ngo ngana mando ke tournage na bana to landana na mituka na tournage ce n'est pas parce que naza na orgueil mais ça juste ko tia batu na esika esengeli parce que artiste aza muto ya limemia vous comprenez mais nga na ba tournage nanga na pesa batu transport 3 000 francs d'abord déjà na pesa rabatu gérer le wisa yebi pour moyen atanga batu mususu ezate na pesa rabatu so na pesi mutu transport ya tournage mukie eza $15 ce qui eza mukie ata na invité bino 15 personnes tropesa bon ezate ke pona zanango pona zana eloko te juste kopesa sa valeur na mutu oyo azosala na eloko te mais nga ba pesa nga pe 3 000 francs ya transport. Mais quand même, tout s'attend à un film. Film est bien. Ah, question, oh, mais mango loka polémique, non, la vérité. Le monde est à côté de 100 000 polémique. Et ça polémique. Le monde est à 3 000 francs. Oh, Massimo. On a polémique. Et ça vérité. C'est pas vrai. Dans un artiste, mon côté. Quand tu as témoin de ce temps de Jerry Lewis. Jerry Lewis a dit qu'il y a un appel à battre transport. Bayebi. Fallon bito dikuto azalaka mikolo mususu yemo comme doit pesa remettre bato bambongo à transport. Fallon na kosi. Yemo doit remettre bato bambongo à transport. Fallon na komi na groupe na. Fallon. Baza parmi. Fallon bito di ba birom ba panzara ba orchestre ba panzara ba groupe ba te. Fallon bito di parmi ba conseillère ou ba conseiller ya liboso oyo balakisanga kaka na lobaka kaka malamu ata mabe ezali na lobaka kaka malamu. Ba yedaka po longwa. Na longwe na quel? On longwa place outa. Ouais. Place outa. Non. Ah, moni kuna ndi mawika. Fallon de limi. Ah, ça me vraiment. Voilà, les ambiances vraiment. To tiki la baninga msusu ba lilo banayo o ya bokabwa ntoko sala nayo pona soirée ya lelo. Vraiment, on a honoré ma casse. J'ai compété au Sabimisi Vest et 15 vraiment. Ah, il y a un cadre presse, hein? Il y a une presse. Il y a un zalika katolingana. Kopé sa muninga 3 000 francs, 4 000 francs de transport. Na bolingo.
ezala na bolingo mais ezala na mutema mabe te mais nga apesa na nga bongo te pour na yebi valeur artiste. Pourquoi remercier bateau ba soutenir Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci. Nzambe mutu a touché bateau, a touché mutu. Merci. Merci beaucoup vraiment. Pour comprendre que gérer comme étant ça, c'est polémique, fièvre. Merci beaucoup. Lise, tu continues. Qu'on l'a na répétition, ça na répétition. Na mon abana. Naza coulisse. Naza ndikono. Na répéta awa. Ah eza bureau nanga. Singa no yeti. Bureau nanga eza kuna moniteur. Ah je pense bureau. Ezo. Manager na bureau. Eh, théâtre comme une novelas hein. Na kati omoni yango te. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve na Malasimeroya, to yamela bino lelo zaki soirée moko. Voilà, merci Géry Cometox DCC de la presse moi na suka ba Fachi. Merci beaucoup. Na sala sous émission boyete. Moi na suka ba Fachi. Journaliste wa Yumana alobaki biloba lobakala mingi te na s'en charger na ye. On se retrouve l'émission Roya. Bye bye, on se retrouve l'émission Roya. Ciao.